Balandi tokutani en direct toujours ya Kinshasa la capitale bande konanga o bazana mokambo boye bakena zwaki message na bino oyo ndenge makambo eko tambola ba bomeli 200 personnes plus de 200 personnes musala pona kwede ba o bazana Tanzanie soki 4-5 personnes ezaka ba masolo bande konanga tokolobela na sima ya makambo nyonso tu bino bande ko bozana Kaemba Sud Kivu Nord Kivu le Grand Kasaï dans l'ancienne configuration, province orientale, nabi que je vous porte, bande konanga bozana wacha, bobenga kabenga kabiso, tokobeta masolo bande konangai. Lelo toko solo la nini, nabi sakabino comme toujours que, tant que tokozala na bomoi, ba information bokozwango kaka. Ba information bokozwango kaka. Bokolanda ndekomoko ya mweka aleki awe pana biso, nenge papa Molière alobi jibe avandi na ye aye ko fixe opinion selon ye ya makambo ye kolega na mweka ba masolo bokobeta tokobeta biso na bino bokolanda pe likambo mususu descente ya honorable Wivine Moleka na Renaissance place ya entraînement na stade 24 to cardinal Malula ana commune à Kisasa akitaki ndenge nini qu'est-ce qui s'était passé bokolanda pe bokolanda mwana mboka général Célestin Kanyama numéro 1 ya la police na ville province ya Kinshasa alobeli makambo ba roulage alobeli makambo misusu ba oyo basalaka mabe bazwe etumbu alobeli makambo ya embouteillage ba masolo tokobeta nalingi bolanda bandeko oyo ngai nalingi bolanda mwana mboka Wivine Moleka descente na ye kuna na stade epai wapi amemelaki bana Renaissance ba joueur à Renaissance mwa biloko bolanda bokolanda bien sûr, na avec Pascal Mukuna. Carton rouge, ezali tu ezaka gate. Bolanda. Sikoyo na kotarde te na banzeka ye mpona koremettre babiloko ye pa ya bajoueur na staff na biso na kopesa maloba après totikela coach na bajoueur bacontinue entraînement. Dans la Renaissance, Mbote!
Mboteli susu. Merci na bino nyonso. Merci na bino nyonso ndenge boyambinga na esika oyo. Lokola membre nyonso asalaka soki aye na kati ya ekipe nalandaka makambo ya ekipe nyonso ndenge elekaka. Ata tomonanaka mingi te kasi naza nsima na bino mpe naza kolanda makambo nyonso. Ya liboso nasepelaki makasi penza. Nalingaka mingi kolobela batu ke korapele pe batu kombo ya ekipe na biso Renaissance eza na signification munene penza. Renaissance ezali na français kasi na lingala elobi kobotama ya sika. Esengeli kobotama ya sika mpona kozala na alliance ya kitoko, alliance ya malamu, alliance ya sika na Nzambe. Tokanisa nanu esika touti. Tobundisamaki mingi biso nyonso ndenge tozawa toyebi yango. Tobundisamaki makasi. Soki ezalaka mpona mokonzi ya mboka te Papa Joseph Kabila, mais projet ya ekipe na biso etelemi te pe eumeli te. Papa évêque ayebi yango. Yango tozala na reconnaissance, tozalaka na reconnaissance eza eloko monene. D'ailleurs reconnaissance elingi ekokana na renaissance. Tozalaka na reconnaissance epai ya mokonzi ya mboka Papa Joseph Kabila. Aza papa ya bato nyonso. Tobosana te babengaka biso bavoyu. Mais lelo yo tokomi komona ba ministre bakomi ba membre d'honneur na Renaissance. Mabeto malamu. Mbote évêque. Mbote apa. Lelo toza awa na stade bisika Renaissance asalelaka entraînement. Est-ce que vous dites que biso objet ya présence na bino na madame honorable Wivine Moleka? Objet ezali ya que maman Wivine azali moko ya ba maman ya Renaissance. Que asombeli ba joueur Babotine, Bavarez, Babanzomoni, Babalo. Ngai en tant que président de coordination, il fallait l'accompagner pour la remise. C'est sa présence, la mission est à que maman y compé se va jouer, Biloko Moussalo. Bon, je crois que à Sombeli Bango Biloko, est-ce que c'était un besoin, c'était une demande ou bien à Pessangoka na volonté naïe? Non, on avance qu'à Pessangoka na volonté naïe. Tu veux dire que la Renaissance azana ba maman boni ou ba s'afficher pour na ko soutenir? Ba maman ba s'afficher pour na soutenir Renaissance ba za ibele. Na banze ibele. C'est la première fois qu'il y a un temps où Renaissance a zobeta et belé à maman ba tondi na stade. Donc baza ibele maman Wivine azali parmi ba maman yo ya Renaissance. Selon le geste posé par madame honorable Wivine Moleka, c'est un geste ordinaire, c'est une surprise, et le comment ils ont soulagé au moins que na ba responsabilité na. Ils ont soulagé papa. Au moins qu'on conduire l'équipe munene, ça demande beaucoup de moyens. Mais les raisons mon amutazeli quand même kolongola yo mukumba ya oyo koki kosala. Ba ballon les a ebelé, ils allaient à peu près à 40 ballons. Donc on a dépensé belé. Donc ce que j'ai sur Bavarez, mais ce qu'on m'a quand même tout longoli au moins mukumba wana. Donc na koy ko lekezeli les camps ya encourager, ya ko remercier vraiment infiniment. Ok, mpona kosukisa nazotikila bande comme susu effet ngana zomono na difficulté comment okosala ndenge ni Renaissance yaki na moto nango c'est presque ezala ba politicien ezala bato mususu bazo basculer vers Renaissance équipe oyo za président comment on gérer surtout les deux ambitions peut-être contraires opposants bazoya bato majorité bazoya comment vous allez vous comporter? Non en tout cas tous allez comme ça que c'est ça le foot beaucoup kozala bato ya Renaissance c'est-à-dire qu'ils allaient presque à politique. Au bout de la majorité, il y a opposition, il y a ceci, ils supporter Vita Club. Ils ont une tendance.
okuta ya boye bango nyonso renaissance bango nyonso dering bango nyonso mazembe na lero wana makambo tendance ezaka te c'est ça bola mafuta okuta na ya gauche na ya droite bango soki esili nde bake kotala makambo na bango mais ici c'est la renaissance du Congo likambo ya politique ezali te ezala oyo aye ezala oyo aye bango nyonso bajeune na bango baganye soki balongwe na stade nde bake kotala makambo ya baonje na baparti politique. Bon, carton rouge babeta yo eza ndenge nini elongwa to eza kaka babeta kango na tongo na poko elongwe. Merci beaucoup. Mbote honorable. Mbote ndeko Elise. Na kati ya bana renaissance awa na stade tokoki koyeba oye kosala nini lelo? Naïga na cadre pe ya encadrement ya jeunesse renaissance eza groupe munene oyo eza ko entraîner jeunesse ebele ba jeune mingi bazolanda ngo na Kinshasa donc ezosenga moi encadrement moi ba conseil hein bayeba ndenge nini bakomi komatati bakomi kokei liboso faut ko encadrer bango donc naye na cadre wana et puis nde na lobaka renaissance eza na français kasi renaissance na lingala eza mbotama ya sika oyo bible ezosenga biso bobotama ya sika mpo bosala alliance mosusu alliance ya sika na Nzambe donc naye na cadre ya bolingo ya Nzambe. Voilà, mais honorable au lati yo moko renaissance monani ke ozamo na renaissance ozomona te ke ozali komitia na difficulté yo moko parce que ba électeur na yo bakozala ka na renaissance te bakozala na vita bakozala na daring bakozala na mazembe tout et tout bakozala pe na bachar ke ba équipe ezamo ebele ozomona te ke ko s'afficher ezali neti koluka ko perdre une quantité ya ba électeur na yo. Non, ndeko Elisa ngaza kinoise. Donc c'est-à-dire so oza élu à Kinshasa oza élu car na bakinois te oza élu na 11 provinces tokomi 26 mais quand j'étais élu na bavotanga 2 fois Kinshasa so bavote ezalaka te ekolo moko kaka ekolo nyonso evotaka bato na Kinshasa et puis so ozo se rappeler à une époque napesaka mpe baéquipement na baéquipe mosusu na cadre kaka ya encouragement ya sport ya épanouissement ya sport eza ba outil de travail eza ka lisalisi entre biso ban donc lelo memeli bango nini bana renaissance lelo nayeli bango bavareuse baba na babalon babotine ekolande. Je ne sais pas si c'est un secret et ça vous a coûté à peu près combien? Oh non nakoloba te combien ça m'a coûté photo yebaka te catalogue eza wana bokomona eza biloko moko commandé sur catalogue eutaki na Suisse ndeko moko aedaki nga kosomba yango akomandaki na Allemagne azwi yango na Suisse nde eyaki awa. Merci honorable. Merci ndeko Eliezer. Na bandi tosukisi awa toyaki na système ya lisu likolo ya lisu comme toujours nalingaki bino moko bo vivre nazali koluka nazwa coach mbote coach mbote na kati bino lisolo okolimbisa nga lelo bo recevoir visite ya honorable Wivin Moleka impression na yo eza ndenge? Bon impression na nga eza malamu parce que na kanisi nalobaki yango kuna na mwa mo na ngai nalobaki biso tozala na besoin ba moyen mpo bana basi exprimer bana oyo vi na bango yango oyo baza bamécanicien te bamisusu meme batanga mais basala mosala mosusu te kaka football alors so bamoni mutu moko na kati na biso aye mpona kopesa mwa moyen oyo kopermettre bango basépanouir epesaka biso esengo mingi en tout cas toza flatte na geste wana yango nalobaki eza ya liboso ndenge aye mais tolingi te ezala ya suka. Est-ce que c'est les gestes que vous attendiez yango bozaki kozela parce que mutu akozala omoni mai banela kati omoni fufu baliaka ekozala mutu asi atondi fufu azaka na posa mai yo memeli fufu ere moko ekosunga te. Est-ce que geste na ye eye au moment opportun ou bien ce que vous attendiez ekozala ba moyen na ndenge mosusu peut-être bambongo ya kosala nango makambo? Bon koloba ba moyen ezali terme moko un peu globalisant et d'autres biloko tout na kati nango ba moyen. So babi ballon, c'est un moyen. C'est un matériel didactique qui permet de faire le travail, c'est un moyen pour amener les résultats. So babi maillot, et ça peut ba moyen. Et ce que c'est les moyens qu'on attendait, et ça y a un côté. Mais ça vient au bon moment parce que dans le football, aux entraînements,
chaque joueur doit avoir un ballon. Alors si on a 36 joueurs et que toi on a 30 ballons, nous manquions 6. Et ceux qui, maman on a 40 ballons. On peut carrément prendre les 30 qu'on avait, mettre à côté, prendre les 40 et qu'on suffit à chaque joueur un ballon. Pour moi, c'est déjà un acquis en tant que technicien et qu'on permet de faire le travail technique normalement. On a moins de difficultés à cause de la moninga, c'est la poipe, c'est la moninga. Voilà au moins pourquoi on a lobby qui est au bon moment. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Voilà, tous ceux qui savent que ba ndeko balandi na système ya lisu ligolo lisu ezaka ba biso to kitaki awa na stade parce que ezana biloko mususu okoboya te et salema ndenge wana parce que équipe oyo bokomona et comme depuis à lancer eloko na ye alobi nga na yo orange donc tokabwani donc orange wana ekota lokola eloko mususu na kati ya bato ezana moto nango bayi politique bakoya. J'ai aimé l'intervention ya avec Pascal Mukuna. Batunyo Sobakoya de toutes couleurs, de toutes tendances confondues, et à la opposition, et à la majorité, Bakoya parce qu'ils ont ma balle. Merci, Botika la branché, mais pour l'encadrement des jeunes, il faut les soutenir parce que c'est difficile à comment on a joué à Komikuluna. C'est difficile, c'est impossible à comment on a joué à Kebakenai Kangaye à Kenai Koyiba. Parce que Bazu quand même, moi Moussala au Bazo Salina. Merci, Botika la branché, Tozoko Bakaka, pour nos Moussala. Attaque Mboule Kobeta, attaque Bako Finga Bako Chola, rien qui peut nous décourager. Attaque au Kangama, dans le Bibo Sana, parce que nous sommes sur la voie de nos retours. Voilà, et Zandengewan. Nabi Sakabiloke, attaque Mboule Kobeta, attaque Nini, attaque au Finga, attaque Nini, en tout cas, et le quoi de décourager dans mon Kangote. Dans mon Kangote, parce que c'est quelque chose que je fais par vocation, par engagement, par détermination. On a Salaka. Et à la Kokangama. Ezala ba intimidation, ezala kofingama, eloko mon côté. Yango to kitaki boye, na mwana mboka wifini moleka, na banti bolandie malam, bomoni descente boye ki discours na ye, boye ki pona nini akendaki. Moi mituna na bisope. Moi moko to mibale. Mais bana renaissance ba pesa kinga message nazo pesa bino. Balobi ndeko Eliezer lobela biso suspension à 6 joueurs ata yo moko. Balingi babo ma renaissance pona nini eko sala bango mukusa. Ceux qui vont s'impliquer pour que suspension est ici là. Suspension est ici là. Mais renaissance à Zobang Sabanani. N'habitez. Voilà, bande.